Bandeko mbote partout bozali binum to mesana kolanda ngai binum to mesana osepela na ngai. Bandeko tokoyoka lobi résultat ya parquet parce que tozana mboka oya biso moko mais balingi te toloba na mboka oya biso moko balingi te toloba. Il faut pas kangaka biso minoko pas une vérité zali na état de droit lokuta medikamote bandeko bokomona video oyo eza na Katanga na prison ya Katanga epai wona koyoka ke ba cobalt ba nini ebele ya richesse na biso pa ezali na Katanga kuna. Mais boto la peuple na kati ya prison ndenge azali ezolobila kali bilarien ezolobila zoérien ezolobila olive elokote ezolobila pe nani Tilombo na ba kasaye elokote donc ezolobila Tilombo perien na ba kasaye perien donc ndeko nanga soki yo oza pour Tilombo seke ndoki na yo eza niveau mususu. Parce que bozomona ke une année betier demi tono kotala 2 ans Tilombo azo kusala le côté parce que azali bloqué na moto anomaki. Donc soki yo oza ko reconnaître te ke yeba nomaki. Donc tribalisme na bineza ndenge mususu. Bozomona peuple ndenge azo continuer ko landa ka failo plus d'une année azo continuer ka landa ye parce que yebi ke Tilombo aza muto la bisote. Tilombo aza muto ba occupant. Yangona ta boke na élection ba oba okende kuna Tilombo muta voter kaka bakasaye na ebite sope bango nyonso. Alors bande ko bota la prison ngo. Faute de récipient, cet homme fait comme il peut pour récupérer un peu de nourriture. Ici, dans cette prison de Bunia, au nord-est de la République démocratique du Congo, les prisonniers sont affamés. 2 détenus sont morts de faim cette semaine, 17 sont décédés ces 5 derniers mois. On vit mal, on dort mal, on ne prend pas soin de notre santé et on ne mange pas. Seulement 2 cuillerées de bouillie par personne. Aujourd'hui, on a de la chance, on a eu du riz. Ce jour-là, l'église adventiste est en effet venue apporter son aide et distribue un peu de nourriture aux prisonniers. Certains mangent dans des sacs plastiques. Face à l'urgence de la situation, l'établissement en appelle à l'État. Les autorités congolaises versent habituellement des subventions destinées à l'achat de denrées alimentaires. Mais selon le directeur de la prison, pas un centime ne lui aurait été attribué depuis le début de l'année. Au jour d'aujourd'hui, nous comptons 1364 détenus, c'est trop. Et le plus grand problème qui est le deuxième, c'est le problème de pénurie alimentaire qui fait surface au niveau de la prison centrale de Bunia. La prison déborde, elle accueille presque 6 fois plus de détenus que prévu. Entassés les uns sur les autres, les prisonniers écoutent la prédication du pasteur. La foi, leur seul remède à la douleur. Bandeko, ça fait mal, hein? Oyo wana yo moni bakatange wana. Baluba yakatanga. Do bandeko ya yonanga. Bandeko. Bandeko ya yonanga. Les Congolais chez eux. Bopesi Kabila Kombo Kabange. C'est la mendicité. Dans la peuple n'engazani. Ndeko nanga soko zana mourte eza mawa. Donc ba prison ya ba province nyonso. Prison moko eza ya bien zate. Bomonaka prison wozi ndenge batu bazakuna. Bomonaka prison msuna Alexaka wana. Donc bomonaka prison ya makala. Donc bandeko za mawa. Ba kamere bazo yiba bamboko ebele, ils s'en foutent na sécurité ya batu, na kolia ya batu. Ah bandeko za mawa, Congolais motema be bandeko. Siko yo ndeko nde tozoko faire souffrir bandeko na biso. Eza faute ya ba mindele. Yangwana soko moni mutazolo baka ba mindele ko mutu wana mutu na yeza ma be aza zoba o babinga ba zoba na Bible bakoma pe koma zoba tala batu ndenge baza wana basoko kolia te balobi de ba uto kufa mikolo oyo 17 ba uto kufa na sanze uto oleka na télévision bazolo bilango te
Bazolo va payer rien. Donc tu l'envoies au voyage. Kabila ou Italie à Tamukete. Ba sénateur Bazali. Ba nani ba benga wa banani ba to assemblée. Ba député Bazali. Ba ministre Bazali. Ministre de la justice Bazali. Un homme malade, hein? Tala. Bandeko. Est-ce que vous m'avez bien? Moussou sona eloko à côté la biloko ezate ayene lamba. Elamba oya lata kana mutukinango ayemba ngopole msoto garate azwate eloko akolia. Ah bandeko ya mawa. Bandeko ya mawa Chilombo pona nino koza tina niveau aboy Chilombo. Pourquoi koko batina ni baluba bakasaye? Pourquoi koko batina niveau ya boye bote la peuple amnon de bazo souffrir. Wana balakisi katanga. Balakisi na mbujima ite. Mais omoni ya mbujima imikolo oyo ndenge bato baza ba impayé kuna bato miba. Nzambe nanga. Bato miba impayé banda na janvier 2020. Ba futa miba na bango to bango 100 euros, 100 dollars, 100 dollars. Til le loto en septembre bazo zo rien. Et bongo ndeko biso toza na poto ataku to banda ko aider yango ti wapi. Donc, ce que je benga le mot président, c'est que tu es un homme malade. Un homme malade. Ndenge tu benga mon bout président, tu veux il était un homme malade. Dans une vidéo moko awa, na 88 guerre ezate na mboka na biso. Ba militaire bazo la. Ça wa. Ba militaire bazo la pas mon bout. Na 1988, tu na guerre té. Ba militaire ba liakate. Salaire na ezate na sana ngo awa so na zo place na otila bilango so na tiango tina otina ngo prochainement vidéo ezali un homme malade donc pendant biso depuis le 24 65 toujours kaka ba président o ba malade ata président moko normal azate c'est triste alors soko le fofo tondi ba mindele o ina poto ba mindele ko sani pourquoi zo na mboka na ote c'est triste hein. Pona to aider bato baza na prison ba musu solo bazali sans dossier basala rien donc il faut mundele aya isamawa nazana vidéo awa na tango Mobutu ba militaire wana bazo yebisa Mobutu tozo linga oti na biso ba responsable ya ba mindele pona bato mwindu pratiquement possible entre temps Mobutu alobi na bandeko na ye yiba me yiba muke par rapport à combien. Donc, ce 5 millions, ils n'ont rien par rapport à 1 milliard. Tel le niveau ya président. Donc, yon de ko, soko moni mutazo loba. Vomi Mobutu. Aza mutazo na Kisasa te. C'est un villageois fana na ba mboka kuna ba cessé. Et sur la moni batu musu ba na obetela Mobutu mbunda. Ta Mobutu azo faire souffrir batu. Lelo ba kuma ofinga ba fayulo. Parce que na to yebi yango biso ba na Kenya. Tango zana mboka ozobetela Mobutu mbunda pona makamazo sala lelo yo obimisi mutu ofinga me mutu atangi kolega yo mutu soki atangi kolega na respecta kaye lelo to koma me ba illettré ba bani ko finga bato batanga na période de Mobutu osala nini na période de Mobutu yo osala nini obana osani pona Mobutu tango Mobutu azoboma nous on a souffert hein? Nous on a souffert. Dans une vidéo, il y a 88. Kabila le père a 97. Mais vidéo 88. Si on a zoté les lots, la télé bien même. Que nous avons tiré bien. Ceux qui na YouTube sont retrouvés en kuna. Donc peuple passe et banda, il y a RDC na 66. Ti les lots ils ont continué. Tango ye au bottom na 74, 70 ou 80, ils ont été bien. Mais bisom to banda kalawana to yebi vraiment que oui. C'était dirigé par un malade, un homme malade. 32 ans, bah ko benga na bino ko sans armée. On explique on dengani. 32 ans. Ozo explique ozo bazo benga na bino sans armée. Mais hôtel moko munene tika na États-Unis, na New York kuna, batini la ingango, hôtel ona nani. Ezana bato yo balekaka pour faire voir bino makoma lukuta, bakenda bana ko lala na hôtel wana. Mais ba dénoncer ngote ko dénoncer makamuso bozoba. Et ça, ma wende quoi, tant que nous sommes ngana za congolais,
Et puis, nous avons un peuple qui a souffrir. Ndeko. Oui, mais elle m'a dit, on a beaucoup de matin, on a ensemble, on a réfléchi, mais comment battre la cause de monter ma bête dans niveau boy. Mais que l'autre va te dire ça. Que l'autre va te dire ça. Dans une liste, il y a des milliers, na kini, mais faut quoi, millions, Mboko neza kaya milliards, milliards. Mais comment peuple la cause de vraiment ba niveau boy. Wana bomoni eza nini eza prison na banzi na la Dans ce récipient, cet homme fait comme il peut pour récupérer un peu de nourriture. Ici, dans cette prison de Bunia, au nord-est de la République démocratique du Congo, les prisonniers sont affamés. 2 détenus sont morts de faim cette semaine, 17 sont décédés ces 5 derniers mois. On vit mal, on dort mal, on ne prend pas soin de notre santé et on ne mange pas. Seulement 2 cuillerées de bouillie par personne. Aujourd'hui, on a de la chance, on a eu du riz. Ce jour-là, l'église adventiste est en effet venue apporter son aide et distribue un peu de nourriture aux prisonniers. Certains mangent dans des sacs plastiques. Face à l'urgence de la situation, l'établissement en appelle à l'État. Les autorités congolaises versent habituellement des subventions destinées à l'achat de denrées alimentaires. Mais selon le directeur de la prison, pas un centime ne lui aurait été attribué depuis le début de l'année. Au jour d'aujourd'hui, nous comptons 1364 détenus, c'est trop. Et le plus grand problème qui est le deuxième, c'est le problème de pénurie alimentaire qui fait surface au niveau de la prison centrale de Bunia. La prison déborde, elle accueille presque 6 fois plus de détenus que prévu. Entassés les uns sur les autres, les prisonniers écoutent la prédication du pasteur. La foi, leur seul remède à la douleur. En tout cas, bakasaye vous habitez ma bé. Bakasaye, biloko nyonso wana lakisaka bolingi tekana lakisa yango. Mais oyo eza vérité kati mtoloka yango. Mina moni ngofuna lakisa po changer. Po boloba na tilombo zonga sima. Non, tika, c'est pas la peine. Que yo sa président baloba na yo, olingo sala babi non, ko sala te. Olingo sala babi non, ko sala te. Mais oza président pourquoi? Hein? Oza président pour nini? Eza mawa bandeko, eza pela mawa ya mawa. Mawa. Oyo na bosani eza prison non, prison na katanga te. Na bandi na Bunia kuna na este. Bokoyo kaka bino moko. Pona zana eloko moko katanga awawa ya bien te. Eza ya bien te. Na bayi bokotala yango. Nzambe na ngai la. Oui, na bandi yango yo bomeka kotala. Nakatanga. Qui va faire 100% aux examens d'État cette année? Qui va faire 90%? Toi? Qui va faire 80, plus que 80? Qui va faire plus de 70? Alors, mes félicitations les plus anticipées. Moi, je suis l'administrateur du territoire assistant, chargé des questions économiques, financières et développement, Gabriel Mazamba. Je suis accompagné. Vous le connaissez, notre sous-prophète. Il y a Laurence, il y a l'UPPA. Donc c'est toute une forte délégation qui vient vous encourager. Non seulement vous encourager, mais vous souhaitez également bonne chance. Bonne chance pourquoi? Parce que nous avons la certitude et la foi que vous allez tous réussir. Et ne voyez pas les conditions dans lesquelles vous passez vos examens. Assis à même le sol, au XXIe siècle, ça fait très mal. Voyez-vous? Mais l'État vous reconnaît. Les cahiers du thème que vous avez proviennent de Kinshasa. De Kinshasa, ici nous sommes dans quel village? Dans quelle chefferie? Quel territoire? Donc, les papiers que vous avez, ceux qui sont à Kinshasa, les élèves comme vous, présentent le même, passent le même examen, même si les conditions sont différentes, mais au moins l'État congolais vous reconnaît et l'État compte sur vous parce que vous êtes l'avenir de demain. Et cet avenir, c'est entre les mains d'une jeunesse responsable. Nous ne pouvons que vous souhaiter bonne chance, mes amis. Et surtout courage.
Hein, ne voyez pas les conditions dans lesquelles vous passez l'examen, mais faites confiance à votre cerveau. Rappelez-vous de tout ce que vous avez étudié avec vos enseignants. Merci. Bandeko, bolimbisa. Prison, bomonaki, ils en katanga te, il faut qu'ils en est côté à Bunyakuna. Mais par contre, école, yo bazo passer examen d'état. Na basi boyoki bino moko na katanga. Et pas y richesse à somme yali. Est-ce que vous ba pipitre kuna? Est-ce que ba pipitre vous yango? Boyoki na munoko na ye? Les conditions dans lesquelles vous passez vos examens. Boyoki yango? Na katanga. O balibi ke président o asali 18 ans aza katangé. Bomoni ba condition ba tang ba passer l'examen d'état. Ah, ndeko. Donc, tous les secteurs sont dans un état de délabrement avancé. Et ils sont prioritaires. Hein? Tous les secteurs sont prioritaires. Et nous sommes dans un état de délabrement avancé. Donc, rien. Donc, rien. Mais les lois, ils sont dans un poto mundele. Bah, tiens, bah, vos places, wana. Et qu'on sera 6 mois après pour mon changement. Quel cœur! Moutou monde a monté ma bé. Bon, on a ma kababo yoti lombo. Vraiment, ce que nous sommes là. Alliance na satana pour ne faire souffrir bana ya école na yomoko. Ah, ndeko na ngai. Sala bisala. Tout est vanité, vanité de vanité. Mobutu azaka ebele, Mobutu lo bakanga bobenga nga boyete, nazana tout. Mobutu akozo lo balobe zana 1 milliard. Hein? Mais tango zo kufa. Na bakusha, hein? Akomi ko lia 20 zate azolia, 20 zate azolia. Alobaki jamais boko benga nga kingandi. Omoni? Omoni on? Chilombo. Vanité de vanité. Linga moninga ndeko za komi linga, yepe alia. Oyebi ke bato est kuna, nga so futinga bien na kene même kota kosala un jour kuna na ko kelete. C'est lamentable. Zamawa. Tala oyasu na katanga, tala. Okene su kote mususu. Prison bandu ndukuna moite. Okene wakin, ça ne va pas. Mais fais des comptes. Ba député bokina kosala nini bino ba député. Ah Nzambe. Nzambe zamawa. C'est vrai. Ouf. Partout kaka problème na problème. Partout kaka problème na problème. Mobilisation générale. Mercredi 9 septembre. Tobima biso nyonso pona ko soutenir Martin Fayulu. Oyo koya eya. Yango komi nini yango. Yango ba nommé le président batu baloba te. Oyibi élection batu baloba te. O violer constitution batu baloba te. O komisi dollar na 2000 francs batu baloba te. Yango komi nini yango. E komi nini yango. Batu bakoloba soste na mboka na bango moko. Kofana 32 ans kofinga ka batu chaque jour. Kofinga chaque président chaque jour. Komi tourne bino batu baloba te. Peuple congolais. Mercredi biso nyonso libanda biso nyonso na Gombe na ba venite boche ba pine na ba venite biso tout na Gombe biso tout et pas procureur wana bandeko ngazo sala musala nanga. Je crois que bino pe faut ça da epino soko moni vidéo epimi na bimisa déjà mususu ezai peka lelo soko moni epimi tinda ngombangu na bato bazana Kinshasa. Partout on a battu tinda bande kunanga yi. To bunda biso yon sopone kolo. Eza mawa. Baloba te. Bosali alliance pacte satanique batu baloba te. Batu bazo souffrir na ba prison batu baloba te. Kabila za kokosa yo batu baloba te. Lelo combien de Kassaïens baza dessus? Combien? Na sabino sikoyo lisusu un homme malade, hein? Toujours un homme malade. Bonjour
bonsoir Nabana Congo, Kinshasa, Nabandeko Nangaya Congo, Brazzaville. Voilà. Suite à mes prières de 21 jours, Nabanda Kiango le 7 août, Nasilisi le 27 août, le Seigneur Dieu alobelinga mingi. Ezate pona yebisa moto alobelinga mingi e asengi ngai na bongisa makambo mingi. Yango nde bomoni titre wana na eko senga président de la République de la RDC son excellence Félix Tshilombo Tshisekedi na sengi président Félix pardon na ba propos nyonso na bimisaki ya mabe pona tina na yo po Bible zoloba nanga naza nango wana Hébreux chapitre 12 verset 14, recherchez la paix avec tous et la sanctification sans laquelle personne ne verra Dieu. Bientôt, Jésus revient. Le pardon, son excellence président Félix Tshisekedi, c'est une puissance qui libère. Nabimisa ki ba propos mingi et sepelisa ki yote. Na sengi pe na votre épouse Denise Nyakero, na sengi yope pardon. Président de la République, na sengi pardon na famille Etienne Tshisekedi Mulumba, na maman nangai Marthe, na sengi pardon, et na sengi pardon na famille biologique ya président Félix Tshilombo, na sengi pardon nangai na famille politique ya président de la République Félix Tshilombo. Je suis un homme de Dieu, l'humilité précède la gloire. Après mes prières de 21 jours, 17 de ce mois au 27, 28 jours. Bandeko, na uti okati ya mo passé, c'est un homme malade de toute façon, on va dire que mon seul Nzamba Kasaye, surtout en Boujima Yazalakate, donc c'était un homme malade. Boye bien déjà avant, Asenga toujours pardon, à chaque année, Asenga Anega pardon. De ba verset, oh Yazoluba, Banda Akoma Pastel, Yamuluba, Aeko Yeba Onka Lelo. Voilà. Donc c'est pas Moutuboko Landaye, Azana, peut-être Amelabakisi, Moutou Salrabiente, Yé a fini Tshisekedi Nandinga Osakanate, Tshilombo, à Loba même, qu'à Longwa Moulouba, à Kuma Manianga. C'est ce qu'il a déclaré en substance. Voilà. Dans le bas, il y a une différence entre Yé, Tchatumba, Oyo so Mukebala, ils sont Nani, Mukebala, il y a Mbongo, il y a Yété, Batuba, Edo, Yo, Bane, Congo. Et comme il pas président, Yo, Zoa, Oyo, parti Moussoupe, Moussousoa, Zoa, Oyo, et comme Ngambo. Est-ce que Mouta Kasaye n'a pas pensé que. Omoni bateau, Yo, Bate quoi? Azaki n'a pas si. Kasaye moko apesa yata NKT Fayulu na Muzitu bangu tozo sala tu ba aider ye omoni ka tourner soki mukeba yora omoni ka tourner oyoyo alobi ebele pour baluba pour Kasaye aloba ebele a tourner azoki kuna ndeko soki ozana camarade na yo azaka Kasaye faut la prudent bozomo nango ezati ke bazoko sabino bozomo nango ponga ko sakate bozomo nango alobaki ki aza président aibini na Fayulu aloba ebele lelo abengi président de la République. Vous comprenez? Mukeba ibatu ba aider bangote ake kote wana. Ndeko nalobaka na bino avant boko mona ndenge ko sukela bango. Sikoyo bazo tinda Tshisekedi Tshilombo salaboy kanga Fayulu bomaye. Donc azawana pona ko accepter nyonso oyo kanamba za koloba. Donc, pour na banani Kasayen, pour na bango, bazo sepe la destruction ya mboka. C'est triste, hein? Bazo sepe la destruction ya mboka. Eza mawa, bandeko, eza pasi. Bota le susundambo.
Maman, je t'aime, ça t'a bon appétit, maman. Ema ouais. Est-ce que banda boya na poto bomona pa ba police baliaka? Ba on bazo mona normal, ba filmer on. On mona normal hein, ba filmer on ba panzer partout. Ils ont like ça que ba police ba na passe. Ba on soit dans la place moko hein, c'est comme infraction. Il y a bato bazo commettre infraction. Bazo le kana bango. Ah bande ko ngai. Vraiment ils a passé. Trois groupes de bandits sont tombés dans les mains des services de renseignement de la 22e région militaire basée à Lubumbashi. C'est le commandant région qui les a présentés à la presse. Le premier groupe, dirigé par un certain Chibambe Bukasa, fugitif du centre pénitentiaire de la Kasapa, a été arrêté avec une arme de marque Uzi qu'il avait ravie à un policier lors des échauffourées du 17 avril dernier dans la commune Katuba. Le deuxième groupe, conduit par Chibalabala Félicien, qui a été pris à son domicile, situé au quartier Jekamine, avec une arme AK-47. Le troisième groupe affirme les mêmes services, conduit par Lance Fiston, avait fui de l'Afrique du Sud après avoir assassiné son compagnon. Ce coup de filet a réussi grâce à la collaboration de la population avec les services de sécurité. Le général-major Dianga Boutara Smith s'est félicité de l'action et encourage la population à continuer à collaborer avec ses services. Le numéro 1 de la 22e région militaire dit déployer toutes ses énergies pour mettre la main sur tous les malfrats qui inquiètent la population de l'ex-Katanga. Donc, Katanga na Kasai, donc, problème. Ah, mais comment boiter ni passer l'équipe. Allez, bon, ça va on tient à la prison, qu'on va accélérer on se passe. C'est triste. Alors, bon, la ndeko na biso moko atenaki ba propos ya mabe, ba o ba yebiye, ba lukaye, vraiment aluka asenga pardon. Eza ba propos moko ya malamu te bolanda. Respecter sous batote yo kama muyaka pa bombo yo ko kai na ngabo kibandu ndo matio tina mutu jalousie ngona bino ya nini na Félix boze la tour na bino bato bandu boze la tour na bino boko za pouvoir to kotala bino to kosenga pe bino rien loko za buza mitema mabeki ndoki bwe to kotala bino ndengi wana na mwa nyanga kata muyako ko bino ba yaka mitema mabebo banda aéroport andoloti ubi mavi okolekate ba mama bayaka bache ba mama na bino bayaka na banzela tu bazoteka partout moyaka lingi komona place muta epara ngali boso alopango na ngande na banda na menace na bino na kokuta azoteka para nga ozwa film yango le para nga zaka propre mais epa ba voisin partout moi ba parasole bayaka boche po boteka ka ba unité boza na sonité bino boyebi ko gérer mbo bozo luka bo ceux qui bino bozui présidence mboko edindi ku filibela musala bino musala musala pusu boutique musala pusu ni ko matisi ko ko matiwo ya ko sala ya ko se comparer na ngapona ah bino ba ya ka boyebi même ko lingate bino ba ya ka peza bozo ko mo bando moko bo ah likamuni bino ba ya ka boko ko gérer mboko te bo baby si Congo boko mi ko teka kaka ba pusu boulevard 30 juin moto apusa ko tambula kuna ndengini kasi musala bino za pusu yo koma tesika mama Denise azali mais pousse nano otiki pousse na otika pousse na okona soki na maluku soki wapi o koma journaliste yo otanga wapi na école ya journalisme bino so komika ba journaliste bandeko en tout cas soki mutu ayebi ndeko oyo boza kaka bino bayaka mutu bozo gérer siko ville Kitasa ville mabulu ville mabe donc il y a rien donc ngana ko imaginer te na koma président et puis na pesa muyaka gérer sur ville Kitasa timbuta zala kiawa ville salité loko te oyo pe ayawa salité loko te oyo pe azali donc boyaka batu moko nazo comprendre bino batu abandu te
na comprendre bino bato bandu te. Oui, mais la classe bolobaka. Mais c'est le plan pratique. Bandeko oyo bayebi ndeko mokia vraiment balukaye bayebisaye asenga pardon vraiment eza ba propos moko ndenge tozulaka ye na âge na ye akobimisa biloko azoloba te ki raciste na ndenge osakana te ki tribaliste donc ba o bayebi ye balukaye baloba ne vraiment asenga pardon na bandeko na ye balangage abimisi eza balangage malamu te. Merci. Na banda ko ebisayo kotala kasima te soko tali sima omona Félix na Kabila bazo saka na ba diamant na ba or bazo bina tour na biso tolia na biso Murumba otiki faulu na nani otiki la muka na nani olandi kwanga olandi ndakala matamba ekosiyo omuno tali sima mbalebele nazo ebisa kotala kasima te soko tali sima okomona Kabila bazobina na Félix bazo sakana na mbongo ya Congo bazo parola na nzoto bango mibale bazo benga na bakombo China Rambo fachi beton China Rambo fachi beton bazo bina na mbongo ya Congo yo tali sima ululi ukomeke kwa Mungwa isili Murumba utiki kwanga ulalibe kwanga utiki kombana nani utiki la mukana nani moningana na Murumba Mumbake yakani matamba bala Kinshasa biso nyoso balingi batumbola biso boyoki bozala chempo lobi tokutana na palais de justice topanza nteke toke koyamba moto te toke ko accompagner leader na biso o balingi basakana na ye bango ata Félix apakoli nien azalaka fachi beton ata chemise azako pasuka bakomi kulata bongo ya bino basakana na ye bafwa bashala lobi biso nyonso bampangi ya main bakomba siama benu bo tudengana kupalene de la justice benu bo bek tout ça kinina bawe tidi ambu. Alors bandeko tosengi bane Congo nyonso lobi tokende na parquet général ko accompagner Martin Fayulu tous les ne Congo kuna baninga na biso bangala baswahili bakisangani wapi partout lobi